olamuka na tongo TikTok baconseil ya bolingo okota koto oyo mibali balingaka boye basi balingaka boye nabengi so bagene oyo na babali te boya oyo eza spécial mpo na bino bagene ya basi na ya mibali ava bobalana batoli oyo ezoleka na Facebook oyo ezoleka surtout na TikTok bino tu bozomona yango eya bien nga mpe namoni yango ya mabe te nalobi te eza bien me ya mabe te so nalobi bongo mpo eza réalité te me bino sikoyo na bobali te boya oza na copine oza na copain ozoluka nano zwi te oyo aza na provisoire ozoluka mwasi moko ya bien mobali moko ya bien ozotala na Facebook na TikTok balobi mwasi soki alingi yo fo azala na 5 biloko oyo bazolakisa soki mobali alingi yo fo 10 biloko oyo bazolakisa soki omoni mobali na 10 biloko oyo ye balingako te soki omoni mwasi na 15 biloko oyo ye balingako te balobi bongo ti bino mpe bozotala sikoyo yo mpe soki oza na 5 biloko wana oyo yo copain na yo to copine na koyebake olingaki te olobi copine ya sika na kozwa fo nasalaka biloko oyo donc okosala oyo oza te mokokopie mpo oyebi dejaki oyo kolinga ye mpe azotala na TikTok ntango akomona na biloko wana alobi TikTok elobaki soki mobali aza na makambo boye ye balingi yo soki mwasi asala na makambo boye ye balingi yo yango nga na ye nga papa robo elengi mokili eza mpenza elengi 30 ans en montant qui sont dans les églises réveillées aujourd'hui à la recherche des hommes, à la recherche des maris là. Laissez nos gars, laissez les maris des gens. Parce que quand il fallait aller s'asseoir dans les foyers, vous étiez en train d'appeler les gars d'autrui, les mougous, faire le bras de fer, l'homme parle, tu réponds. Aujourd'hui, le célibat avec ta mort, tu es dans toutes les églises du monde entier, à la recherche des hommes. Et c'est toi qui sois encore avec les gars des gens, avec les maris des gens. Vous donnez les mauvais conseils aux gens que si un homme te trompe, il faut le quitter. Un gars qui ne te donne pas l'argent, il faut le quitter. Laissez nos gars, laissez les maris des gens. Nous ne voulons pas être victimes comme vous aujourd'hui. Nous, on n'a pas la force. Nous sommes soumises. L'homme parle, on ne répond pas. Et on gagne nos places. Bon. Oh, nga na koloba na bino eza boy. Mwasi to mobali. Soki copine oza na ye to kopo oza na ye ozolinga bokende libala so boza bien boke libala sikoyo soki olingi oyeba mobali nini mpenza oyo yo omoni bokozala ne malamu baconseil ya TikTok eza bien bazoloba na bango bien mais sikoyo papa robo aye na makambo mosusu mpa nga eza boye yo mwasi to mobali jeune ntango olingi obala to olingi babala yo ya liboso fo sepela na moto yango no mais bon okosepela ne kaka ye mpa osepela na yo sikoyo eloko nini ekolakisaki mobali wana bokozalaka mwa bien totyakaka mwa bien po bien nayebi te nde nakolobela bino mpo bozala bien wana okosa bino te kamwa bien bokende ta molai to bokoma bakoko ya liboso mobali to mwasi oyo ozolinga kotala liboso yo lingi bozala nete na bandela lisusu yo lingi bozala na ye
do libala kiriwa tobo wumela atabo kabwana après 20 à 30 ans molingi bozana tidiwa c'est tozo subwe ozo boule tidiwa bon soko zo luka mwasi to mobali olingi bozane tidiwa de bosofotala ye balobaka na bino boye na ba TikTok bazoloba fo keba na mobali oyo amesana mingi na mama na ye bazoloba na bino bongo no bokeba na mobali oyo mwasi amesana mingi na bapara na ye to na papa na ye. Je ne comprends pas pourquoi les garçons d'aujourd'hui ont peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut s'engager. J'ai mes filles, venez les épouser, vous aurez une bonne éducation pour mener une vie de couple stable. N'ayez pas peur les enfants. La vie, on fait un projet commun pour réussir la vie. Et parce que l'homme, c'est une masse d'énergie qui est soutenue par la femme. Et moi, mes filles sont des bonnes femmes. Et elles vont soutenir cette masse d'énergie justement de la main gauche pour vous permettre de vous évoluer. Voilà. J'espère qu'ils ont compris. Voilà, je pense que c'est. Pourtant, tu l'as katanda kwa libale ko zalagaga bande ko nanga tete. Wana pesa nango makamba zoloba esalama. Mais onga na koloba na bino ezali po yo lingi bo umena na libala. Olingi bozala tiliwa ya onga na zoloba. Nana bando loba te. Nana loba te logo mote. Na zoloba nde sikoyo. Yo lingi ozana mwasi tiliwa to mobali. Na mboka nini? Na Afrique to na poto. Bon. Ya liboso zaboy. Na tia en général na Afrique to na poto. Ya liboso moto yo lingi bozane tiliwa. Ya liboso la nanga bien. Fwe zala, ezala bazaba tambongo, ezala baba pauvre babola, ya liboso mutango, abotama, na famille na bango, tango ba parani ba vivant, to maman na vivant, akolika apana bango. Akoli pa mususu te. Ezo konte wana liboso. Omo nango pamba meya nécessaire. Na lobite obakola koto na kotoyo bazamabe te. J'arrive chez toi, il commence à pleuvoir. Ça a l'air là que tu fais comme si tu dormais trop. Vous voulez souvent seulement qu'on vous viole. On envoie la pluie pour que tu me faumes, papa. Toi, tu veux dormir. Tu ne sais pas que quand il pleut, on doit faume. Gana zoloba oyoyo. Majorité na bango bokoko zala tiliwa. Moto akola bisika moko. Do akola bisika moko. Sope babokola ina koko, banda zaki bebe, akolika na koko. Tiako mukolo. Par exemple, le Quechua. Le Quechua botamaga na koko, mama na bochwana, akoli ndaku moko lupango moko, tiako mukolo. Do le Quechua so abaliyo, tiliwa. Olandi exemple, non? La zolo banabino, oyoyo après. Do soy bato bongo baeli, 10 misatuka boko kabwana. 7 boko zatiliwa. Pourquoi na zolo babongo? Parce que batu wana, oya koli, iye moko, na lupangu wana kaka tiako mukolo amesana na caractère tout
nyonso ekoya yayebi kaka eza famille eza sacré mpe ya kokende mosu eza te ate ezali place moko te eleki awa makambo eza partout toza bato donc amonaka vision différent sikoyo mutu mosu azali aza mpa na bango akekola mpa ya yaya ndesi ake mpa mama leki mpo alingi nde kovanda na njeli te ake bandal bawana ya bien mpe bazali me kokabwana eza facilité mpo na ye bango nyonso te soko tie 10 misato bakotika na libala tiliwa me seti wana atuka bakokabwana so akabwani te alors yeba mobali azopesa ye biloko wana balobaka na TikTok so akabwani te yeba mwasi azopesa ye biloko wana balobaka na TikTok. Nasilika na kozwa eloko nini yo natomboka na kozwa réponse nini ye moto soki akolina ezaleli banda na bomwana na ye akoki kosilisa na mokolo moko te tika ya sala nakoswana simpamba ezali motindo na ye nandima mabe nalingi ye ebongi na vanda na ye libala oyo bambanda bipai biso nakotisi moto na zwa epai ya pasi yo nazali netumbu na motema kasi nalingisi ye akoki kosala na silika soki abimelinga nakozanga liloba napesa ye na bandi nde kolula ye mesiko oyo akoli esika moko ata oyo tobengaka ke yo na 30 ans chez les parents ti lelo kaka yo na 35 ans chez les parents bawana soko balani na ye akozala 100 ans chez les maris to akozala 100 ans chez la femme nyonso te nazobandela soko tie 10 7 3 nde bokokabwana siko baoyo bakolaka bongo te soko tie 10 3 nde bokokontinue 7 boya na riske okabwana ya kozala fidèle na famille te ya kozala fidèle na makambo oyo bazolobela bino na TikTok me siko oyo akoli bongo akozala fidèle ata trompe yo makozala fidèle na couple mpo na lobi te akotrompe te akotrompe ezala mwasi akotrompe yo ezala mobali me kozala tiliwa owe bokozala mpe akokotrompe yo te ke azala na makango moko ya molai ta molai libanda te akotrompe yo accidentellement mpe akoregrete na acte wana mpe kokotia neti tashe na vie na ye voire meme akokabwa ano nde mpo na bongo mpo aboyi yo te me mpo na shoki wana na susi wana mpe ntango mosu akotikala soki obala te ezala mwasi ezala mobali do bato bakola na famille tala bosilika te nayebi ke kokola bakote ebele ezali nayebi bakondition ya vie bakondition ya mokili babitumba baguerre baliwa ya baparent nayebi me eza foti na nga te nakeloba makambo yango mpe moto eshanza yo yango nayoki sango kuta alobi likambo moko ya bien
bato mosusu batungisaka mobali na mobali okuta diverge ye atika ye kimia me mobali moko na vie ekoma libaba atungisa ye to ndenge moko mpe mibali basi oyo ya diverge atika bango kimia oyo akutaki azalaki kotupa moto mosusu akomi ya ye sikoyo ntango bakabwani ekomi kaka mwasi wana de problème na baoyo okuta azwa liboso wana na bongo eza bamakambo na yo moko moto ezosala yo yo bambi yango na moto ndenge mpe ezalaka omesana kokabwana na bato oyo ya yo volontaire to volontaire te mokabwanaka ekoma nango mpe blaki ya mikolo naza te nake na lemba pa yaya mikolo naza te nakoma na Belgique mpa tata mwasi na bana biso apoto baya bongwa surtout so abukani classe mikolo nazalaki na das nazongi ba parent mikolo nake ba oncle bon sikoyo yo nazwi copine nanga moto ovanda ensemble kasi copine wana mpe ya provisoire on va se marier bon bobalana aza provisoire uta bomwana no change trop volonté na yo te ya kochange momesani ezwaka role bandeko nalobi teke bobala basi te to mibali te oyo bakolakola boya te napekisi te nalobi clair natie mai na monoko te mai eza pembeni na komelango ya limo nalobi so baza 10 7 bokabwana 3 bokoki etiliwa kokabwana yango mpe ça dépend eya teke bolinga lelo bokabwana lobi bon ekosalama mpe bolinga lelo bokabwana après 6 mois eza nango te epo wana eza mabe mpoka kozokoka te mpo mesana kosupporte bamakambo ebele te oza na makambo oyo okalikile kosupporte na oyo kosupporte te siko moto akoli mpa na bango tiako mokolo oyo tobengaka 30 ans chez les parents 40 ans chez les parents kende pa imoko te bawana asupporta tout le makambo eya na kati ya lupango ayebi makambo te eza normal akomi osupporte mpe ya libanda chez les parents donc soki asali famille mpa na ye séparation eza te eza première fois déplacé ata omoni alingaka mama ne mingi alingaka papa ne mingi komitungisa te akomesana ata kaboli bino te mabe eza te olingaka kabelo alingaka famille na ye akabwana mpe na bamama na ye te ti lelo aza na bango na bandeko na ye bon ye mpe nayebi te so akolaka bisika moko donc bato bakolaka esika moko ti akomi mokolo baza totalement différent eza réalité na tiktok na boyoki yango te c'est normal boyoka nga na youtube mpe na boyoki te boyoka ube ta mosusu boyoka mpo nga mpe naza hygiénie te boyebi bien nazoba naza mpe moto ya barévélation te mpo ti lelo nayebi nde basololaka direct na nkolo te nasambelaka natindi maloba nayebi mpe te so ekomaka to ekomaka te mais bon na makambo mosusu namonaka ya vi namonaka nete ekoma wana ya makanisi nanga alors bandeko oyo eza première partie deuxième partie ali fo napesa yango malembe première partie yango oyo moto akoli esika moko na meme bato na baoyo bazobotama azomona bango
na ba o ba bota mega zomona bango na mabe nyonso azomona na malamu to azomona azolela azosupporte azoseka nyonso esika moko tiako mokolo bokomo benge 25 ans chez les parents 30 ans chez les parents soka bali ezala mwasi ezala mobali assurance ya libala yango wana ya première partie modèle musu eza susu tokosola yango mikolo boya papa robo ya bongo nasilika nakozwa eloko nini yo natomboka nakozwa réponse nini ye moto soki akolina ezaleli banda na bomwana na ye akoki kosilisa na mokolo moko te tika ya sala nakoswana simpamba ezali motindo na ye nandima mabe nalingi ye ebongi na vanda na ye libala oyo bambanda bipai biso nakotisi moto na zwa epai ya pasi yo nazali netumbu na motema kasi nalingisi ye akoki kosala na silika soki abimelinga nakozanga liloba napesa ye na bandi nde kolula ye Je ne comprends pas pourquoi les garçons d'aujourd'hui ont peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut s'engager. J'ai mes filles, venez les épouser, vous aurez une bonne éducation pour mener une vie de couple stable. N'ayez pas peur les enfants. La vie, on fait un projet commun pour réussir la vie. Et parce que l'homme, c'est une masse d'énergie qui est soutenue par la femme. Et moi, mes filles sont des bonnes femmes. Et elles vont soutenir cette masse d'énergie justement de la main gauche pour vous permettre de vous évoluer. Voilà. J'espère qu'ils ont compris. Voilà, je pense que c'est. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Ahmed Danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Ahmed Danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.